Mais yo koki kaka na kozwa lisusu te ke otika sonzo wana bite il faut na zwa technique na sonzo wana. Esengeli na yonde kolakisa sonzo ke ya azali sonzo. Na ye biti na ezali, mission na ezali ya komela makila na yo. Mais yo il faut lakisa sonzo ke te ngala za mutu. Ngala lia kayote na sape na tina makila na yote. Yango yoki na ebite soki bande kolanga bozo comprendre sens ya likambo na lobi eli koloba nini. Nanu te kota na bobuku. Papa na ngai zela tozo kende malebe. Avant ya koloba likambo nyonso oyo pesi ba kombo ba football ba science ba nini. Bandana nu koloba likambo na yo oyo ezali bo moto yo. Zonga na bo moto na yo. Nde yango esali bon koko. Tango tulubaka ba koko na biso. Tulubaka nini? Makila. Tango tulubaka bon koko na biso tulubaka nini? Kimbangu. Oyo ezali biso makila. Sikoyo. Ba papa o tozo mona lelo yo. Yes, ba komi na ba 60 ans. Ba komi na. Mais soki ya kangami na makambo ya nyama. Ya koteya, ba Bible, ba nini. Ne ye azali na nzela te. Mais papa oya ye ko vanda na bino bana bilaka. Amoni ke bino. Boye na nzela ya malamu. Naza si il faut to vanda na ba papa. To lia na ba papa. Poto koka. Na kosimba. Pe na kotambola nzela moko. Po ba papa wana baza na besoin na biso. Biso pe tozali na besoin na bango. Tokoki na kotonga mboka te soki nano oyo omoni na poto basaleli bino bache balobi printemps hiver batietie ba détail. Mais soki papa bimi soki papa bimi suki ya pembe bokoma kobenga ye nani? Soki lelo suki ya pembe komi na mitu na biso tokomi banani? Bandeko na ngai bana bilaka oyo ezali tango ya kolekisa susu RT tango nde ya kosangana. Topesaki papa oyo apesaki biso liloba na ya lobi akosala devoir oyo topesaki ye esengeli na biso ya koyeba ndenge nini tozobunda na nyama. Mais soki oyeli nyama na position oyo bango bazali ebele po bozo comprendre te bantu aza mukie bantu ayaki na mokili po papa alobaki ndenge bakomeli bino bakosi bino na kata bia babi allez vous multiplier toto yaki poto multiplier. Est-ce que tozo sala musala tozo sala? Mais bantu mususa komi ba PD bantu mususa komi o ba misu ba komi ba lesbienne. Donc ayene eko tu pona ko produire te. Mais nécessaire ya vie. Et loko komi est nécessaire na vie to yaki poto produire. Parce que nyonso ezali kati na yo nenge okuti yango kati ya mokili eza kati na yo. Il suffit kaka oyeba. Il suffit oyeba. Soko oyebi yo nde oyebi nyonso ya mokili. Mais soko oyebi yo te okotikala jamais ko comprendre mokili oyo. Et lati yo to yo lati yango. Toboyi te tango tozo zonga. Yo kanisi papa ayebi te ke tango biso tozo zonga na kati na Congo. Papa apesi o eza nini? Soki nga na bandi koyebisa yo ke politique basala. Eza lokola match ya football o botalaka. Gardien azali ba bengaka ba banani susu ba bengaka ba défenseur bazali, ba attaquant bazali, eza ndenge moko. Soki ba joueur okuna mususu wana le ba beti bi siko so bozana gardien makasi te ba bango ba tirer bozana gardien makasi te. Cela veut dire quoi? Bozana président moko oyo aza wana kutu pona ko soutenir binote aza kutu pona ko yambane bale te. Mais rotika ba bi côté belé bo poli nyonso batike la basaya la kabino eza na tina. Bolivie se sona comprendre bien Kabila za netka gardien na biso.
papa oyo eza ya buzoba ke aza wana kutu mpona yeba bie kotaka nango donc ye lokola asalaka ne baje asepelisaka bino azoyeba n'importe quoi papa hein? Totika oyo ekomi ntango na biso tokende nde tosimba oyo ezali ya biso tosimba oyo ezali ya biso tosangana na bapapa na biso lokola ke balobi eke lelo oyo bayebi eke bainfiltre baza na nsima ya bakimbangiste bayebi eke mabe ekoti na nsima ya bakimbangiste bayebi eke eloko eza kopuse bango ya kokende lelo oyo nkamba ezali ya kokangama kamba ezali kontrole il faut toyaka na se ya nzete tosolola makambo ezali ya bwania tosolaka makambo oyo ezaki rapport ya tozongaka na nsima te oh science ezolakisa biso boye papa oza mwana oyo aza na kati ya libumu donc ta mwana wana azalaka na kati ya libumu oyo abengami motema esika motema evandaka papa yo koyebisa ngai soki bakati oyo lelo libumu wana science oyo ozolobela kobimela ekosalama mabe eyebisa munoko place ni po munoko moto ezoloba science te miso ezomona te so lelo libumu na yo nakoyoka mabaso to se comprendre te ndeko nayoka mabaso to se comprendre papa yoka nalobi ndenge te mais yeba eke oyo ozoyoka congolais azali na bwania papa otangaki kombo ya papa Mangongele naza si ozali kolanda maloba azali koloba maloba papa Mangongele azalaki koloba ezali maloba oyo elakisi yoke ozali oyo babengi nzambe ayaki na mokili na ye maloba na yo ekokokisama nyonso oyo eza nango besoin elobi teke pase mundela asaleli yo papier alobi koma boye landa ngai banini maloba na yo papa ezala ta oza mokati mbila ezala ozali o neni o soki yo okendaka kokanga banyama na kati na zamba chasser maloba na yo nasengi motion sima oyoki papa na ngai lelo oyo motion tozali na koya kokanisa teke soki tokei toyebi tekniki ya nyama te papa tokoli na banyama tokoli oyo bino bobengi bamindele tokoli na oyo bobengi bipai na bipai to travailler mais na koyebisa bino eloko moko bapapa na biso bazali na biso awa na koyebisa bino ke to changeaka makambo oyo ya papa alobaki na biso de ata bayeba tia yango na book mais lelo biso tokomi koyoka yango ya fresh ya moto oyo ezobima na matoi na biso lelo na source alobaki nasengi motion mundele yoka papa nanga pardon ya koteya mate ya koteya mate alobaki na bino eke soki bozo comprendre te tika to faire comprendre bino po bo comprendre ka papa to ya kuvanda te poto ba n'importe quoi ata boko finga mais bo yeba eke vérité et bomba makate papa alobaki na bino alobi ke mundele akokoma ka mutu mwindu akokoma ka mundele lelo bandeko na yo baza ba bantu baza na Ameriki tala ba façon na bango nde bazali munoko na bango zoka makambu nyonso zomona poso eza mundele mais makambu na ye nyonso tuna façon na ya koloba et pardon nzoto na ye eza mutu mwindu mais munoko na ye makambu nyonso to akoloba mundele alobelaki na ndenge wana te kimbango alobelaki na ndenge wana te kana yebisa yo koloba na ngai te parce que papa lelo yo aza kolakisa biso tina nini po lelo oyo yo mona même américain ou bien ba Angleterre ba France bi place nyonso tu yo zwami ou bien lelo yo zomona South Africa ozomona Nigeria po lelo bazonga kofukamela yo Congo esika oyo mokeli ya nyonso azali esengeli na yo Congo ozongela oyo bino bolobi na français o na yoka quand même ba musicien ba yembaka moto akoyiko kosa baza koyoka ye mais jamais kokosa conscience na ye moko mais ozoyoba makambo zoloba moto na français ba bengi moto donc na français ba di conscience ezali moto hein siko bozo na makambo bozo loba bozo yeba te donc ezalo ko bozo mixer lingala
langue ya solo mais bozo réduire yango na makambo oyo kutu bozo comprendre te conscience eli koloba bomoto donc bomoto na biso molimo boza kobenga molimo eli koloba makila kati na moto total tozo ya tozo vanda toyo kaka ba misusu balobaka molimo ya papa kimbangu molimo ya mais oza kimbangu molimo na ye ezali oyo eza makila kati na yo yango tizo biso toza koya lelo koloba oyo aza na molimo na ye te oza na tina ya kolanda ye te mpo koyoka ye ka na maloba na ye okoyoka ye ka oyo aza na makila ya kimbangu kati na ye te ata ye kosangana na biso okoyoka ye na maloba na ye ya kozongisa kota makambo ya mokili mais yo oza mokili tiko nani azolinga ozongiso na kati ya mokili Masika mene. Bien, minde kombora medana no mai. Non, ngana répondre pour na tiki na boto sinyoso aloba ngana répondre. Na repesa na permissier kasi na permissier ape manano parce que to komi na point où photo yeba ki na so motion. Ya, zo motion. Oui, parce que na comprendre était papa qui na ba histoire rebelle. Je pense que ceux qui na comprendre malam et là que choqué nenge na lobike, il faut absolument que la jeunesse a la pétrine en science et que la jeunesse donc waneza ki bomoto, il faut pas rentrer là dedans etc. Non, zelate papa. Pourtant au lobby na ngai na répondre te na yo ki na boto senyonso. Na yo ki na boto senyonso. Papa nanga, omoni tout discuter na biso teneng déjà si to kitsa mongongo to kitsa kaka. Ça sert à rien de débattre. Mais et lo nga nazo lobelo du vécu comme ça, du pur et dur. Ça veut dire que ceux qui la jeunesse africaine aujourd'hui, les loyaux, de tozo lobela boy. Na France, na été sur na France. Sur 100% de la jeunesse française n'a eu 26 ans tinasé. Sur 100%. Et puis combien baza perdu? Sur 100%, et puis combien baza perdu? Et tout simplement parce que la première chose aux Obung Sabango, c'est l'aliénation. La première chose aux Obung sa jeunesse, c'est l'aliénation. Au-delà même des manques de l'éducation, si la meilleure façon de pouvoir désaliéner un jeune, ce n'est pas de le faire dormir dans les lits pour le dire, oh, que nous là, la papa, ce moment, on n'en a même pas besoin. On en a. Non, c'est là la cible. C'est là la carte. Aussi, ça n'a pas papa. On a tika ki olobate, papa. Bon, oui, voilà, na pesio. Na si te mena pesio li loba. Na robande la nzongo la kai sikawana. Et na lungi na kati yote papa na kozong tselo maloba na yo za na maloba na yo. Na lobi bien ki. Nga la zolinga ka na oki yo ndengo lobi. Ba jeune baze belé. Na zo ka morceau wana o bazali perdu. Papa na ngai. Na yebite tangu toza kokola biso nyonso. Balobaka na français balobi éducation de base et utaka et pas ya papa na mama. Vous comprenez? Na kati na ndako. Ozoye balikambo na zoloba. Éducation de base. Mais yo koyebisa nga ndenge nini soki papa ye moko ayebi te ki balongola ye déjà ke yo na kati na mokili oyo ozali na yo nzambe te. Ozano mutu pamba. Siko conseil nini papa akopesa epa ya mwana wana oyo abimi na musopo na ye. Poye na mokili amonike ayebi amiyebi na ye o eza yete. Mama pe amiyebi o eza yete. Siko mwana wana bakopesa ye conseil nini? Pe bakopesa ye pouvoir nini? Oyo biso lelo yo tokomi ko héritier. Matondo. Merci, Papa Langa. Donc, si Nenge Batata Baza perdu, il faut laisser cette jeunesse-là partir dans la perdition, n'est-ce pas? Non, papa. C'est pour ça que moi, je propose une solution, Dekonanga. C'est pour ça que je propose justement une solution de cette jeunesse qui a tendance à écouter les rappeurs, etc., etc., que la jeunesse d'aujourd'hui, qui devienne la voix. Surtout,
par les biais de l'éducation. Na yebite so ozo comprendre nga. Et ça likamoko te to silikana na kati. Et na likamoko ya silikate papa yoka. Tozo silikate, tozo solola bande konyo so tozali na ba mikolo na biso bazali bazoka biso tozo silikate. D'accord. Mende tozali na ko fixer makambu ezala na bomu oneso. Oyo lobi papa na ko yebso vérité. Oyo lobi ezali na makambu oyo lobi mais yeba eke avant bandeli lisusu liloba. Avant biso to récupérer o ezali biso pe bon somme na biso esengeli na biso to zonga ndenge tozali ko préparer lelo to yokani na bandeko na biso ba papa na biso ba oyo bazali boso na biso ba kimbangiste lelo ba comprendre tina ya kombo ya kimbangu ale tangu toza ko zonga kuna papa mwana nyonso oyo babona ki zoba na kati ya Congo bakomona Yesu zoba te papa il faut koyeba ke tozali oyo babengi bikamwa bikamwa ezali moto motion malobeza pa na ngai déjà na sisi motion na ngate okate ngozi déjà oni nyoso zoloba soki tozongi lelo kati na Congo nde mayele oyo za na yango parce que nazo koloba no vérité papa po ngai moko na ezali kambwa mayele te naza sur ko comprendre ngai te papa non mwana bilaka a comprendre kinga malamu résumé ki likambwana mais ngai okakiptote a papa na yo comprendre ngai te mose za pa na ngandeko yoka papa mose za pa na ngai ndeko mais na lobi nazo sontelo maloba na kati yo maloba te mose za pa na ngai ndeko ko bate ko kati te okate papa pardon tezo singa maloba ndeko mwana bilaka ndeko nanga ayoka kiyo ndengo za koloba eza tout à fait omoni révélation oyo lelo tozo comprendre te il faut toyeba misala na biso ngai mukolo na yoka ka mwana bilaka na yebi déjà mission ni papa atindi ye kati na Congo koyoka yo zoloba na yebi mission ni papa la musiyo etant que soldat na kati na Congo mais il faut mutu na mutu comprendre des détails na ye lelo mwana bilaka ndenga zali wana ezali na sasa munena kokende koyebisa ke na bandeko na ye bana na ye na kati ya Congo to bayaya na ye kati na Congo aza na mission na ye kokende koyebisa banga lobi avant que otala nanu science oyo balakisi kuna banda nanu kotala oyo ezali yo moto akopanza yango pe kombo na ye kotikala pa azali mwana elaka mais papa tolobi likamoko ka oyo zali ki tolobi so likamoko tolobi na biso ka likambo moko oui tolobi likambo moko pour soki na koko résumer papa nanga soki na koko résumer likambo oyo uti koloba c'est exactement la même chose que moi ngana lobi ke yoka te papa yoka nga pete motion ngodoko tous les 30 secondes okatanga ngana yoka te ngana lobi boy na lobi boy muta na ngai nani oyo muta bana bilaka lobaki yango très bien. En fait, il y a une sorte de prédation dans la jeunesse. Donc, prédateur, bazali wana pona, donc pona rara, voilà, pour capturer vos enfants. Donc, bananayo, voilà. Je ne sais pas si on comprend à point dans la zolobel. Donc, il y a des prédateurs. Mais la meilleure façon de protéger la jeunesse, la meilleure façon de la protéger, il n'y a pas une autre meilleure façon de la protéger, cette jeunesse qui est attirée vers ce qui est de l'occidental, qui est de la détruire par nous-mêmes.